Ngotobobo eloko moko esimité. Pourquoi Ngotobobo tomoni ete baliance tolandi ma président ye moko il a de bonnes initiatives à faire et ko simbate parce que tani ko lokota ba conseiller il lokota lokanga photo o ba ko mela kati ya na matonge aye na bango qu'est-ce qu'ils vont conseiller au chef de l'État. Je monnaie mon place pour moi. Mais les hommes sont épreuves les alliés. J'ai habité Camer dans la chaise. Petit, je me suis trouvé à Camer. Donner ma confiance. Est-ce que Denis Lé sera comparé à Papa Kelani? Denis Lé sera comparé à Papa Barou? Faut dire la vérité. Hein? Est-ce que Denis Lé, tu peux dire la vérité? La papa si quand même. Il y a solo. Merci de nous faire confiance, fidèles internautes de Vision Plus Télévision. Voilà, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux et merveille à tout le monde qui ne cesse de nous soutenir. Merveille au Déclessa, la Mégane depuis Switzerland, merveille à Dorcas Mutombo Muteba, joyeux anniversaire aussi à toi. Merveille à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous les prophètes John Ngefa. En tout cas, dans le cas des festivités, on a quand même établi un léger bilan à Noël, comment ça a été l'année, et puis des perspectives, parce que l'actualité oblige. Comme vous le savez, c'est un magazine d'actualité politique. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de les recevoir. Prophète John Ngefa Mbotenayo. Mbotende Kostive, Kolo Apambulayo, une émission monene, Oyo, vous avez aussi dit c'est en 2020. Kolo pe lokumu ezonge pa ya nzambe. Tosala lo sambo. Tobondela nzambe tata na lola. Totiki émission yo maboko na yo. Totiki mboka ya mopotu. Mboka yo bato balukaka banome bango pour la intérêt na bango personnel. Kolo sunga batela molimo na ezala kati na biso obanda na biso po sukisa na biso. Amen. Voilà, le sambo sili, prophète Ngefa le sako. Pourquoi aller à Kebendete? Papa Ngefa le sako. Il s'en est dit que l'on kema. Prophète Ngefa le sako. Nyokata le ngolin poso, akotika la nyokati. Motodua le sako. Banyama nyonso bazali na likolo, mais makako aleki bango na grimace. Il y a spécialiste en matière. Prophète du peuple est le sako. Chokoli londe makambo. Bon, Chokoli londe makambo. Tu as une émission à Bissau Lelo. Prophète John Ngefa, Lelo est une émission. Il y a Souka, en fait, il y a année 2020, au moins qu'il y a imprévu, peut-être dans moins 3 jours, mais ils ont un réel plaisir. Il y a Mario trop au courant, il y a année Mobimba, aux acquis permanents, surtout remercier pour la disponibilité, aux acquis on a pour le peuple à chaque fois, on est toujours pour répondre à besoin de la population. Les loyaux, au sein de l'émission, on a un bilan, il y a politique, il y a mboka o ndenge tamboli na année 2020, mamni yo moni et simbi na mamni oyo santanda ke simba mais simbite. Mais c'est les journalistes, homme de Dieu n'est pas politicien. Mais homme de Dieu a donné la sentinelle. Je te donne l'exemple comme c'est un de Moutoutou en Afrique du Sud. Ce que moi, je me trans le kuta a comme il y a diable. Okay. Bila au Tuningai, il y a République démocratique 2021. Il y a un bilan à Ngotobobo. Pourquoi Ngotobobo est là comme moko et simbité? Pourquoi Ngotobobo tomoni te balia se koufi? Pourquoi Ngotobobo plusieurs discours concrétisation exaté? Pourquoi Ngotobobo ancien batu ya Kabila? Ba collaborateur na ye lokola Moïse Katumbi motokwa Bahati moto lokola Bemba hein Bemba saki na Kabila 1+4 comme premier vice-président de la République na Kofi bango bazonge su Tshisekedi hein yango moni nyoka ata balongoli imposo ata poso ezongenga soka za lokonga kotikala ka lokonga soka za mombito akotikala kaka mombito. On a biloko Équateur. Équateur comme mbito kaka obino benga cobra. Ata longola kotika kaka miso keli. Tolandi ma président ye moko, il a de bonnes initiatives à faire et ko simbate
parce que tani ka lokota ba conseiller biloko ta lokota na poto o bazali komela na kati ya na matonge aye na bango qu'est-ce qu'ils vont conseiller au chef de l'état yo mona mon place ba mais maintenant so biso épreuve ezali épreuve ezali tolobi yango parce que les épreuves sont là en état de droit solo ba na ba précision te ba preuve ya te boyo ke makala to bando yotikelo fufu te parce que moto biso ke makala ezanga poso banga makala ko makala ezani oyebi ne makala babombi na sécurité bien so continue makala babombi na vraie sécurité par rapport aux autres tambola boy bale ko beta biso na mutu ere nyonso makala babeto bale kuna oyebi ke oza bien ozo komona bilan 2020 peuple se retrouvé mais facha lobi ki salu me banda na soukane papa ba discours politicien ezali tous les discours ba chef de l'état nyonso na monde ba salaka so ba pe étranger ezala na concrétisation te ezala na concrétisation te oye ba discours boni Kabila pesa ya malamu oye azotonga paradis ya Congo esalema totika na ba erogare esalema totika na ba pancarte ce sont les discours politiciens atia bino ba passerelle ba pona na limiter ba toileka wana kutu biloko na mbongo na Congo na eloko te wana kutu eloko te pe eloko te matata sala regard modulaire modulaire mais salema te action na ngwa tout exact toujours ni ba discours on to benga politicien pour la concrétisation exacte tout court tozana Noël nani a fêté bilan ba continuer na boloko 21h to bina chef de l'état congolais abika na taux du jour ndenge on na présidence vio eza pa na bino zaka ba ministre bazoi ba ndenge balingi vio eza pa na bino ba sénateur bazo sonné balingi ba député 15 000 yo fele là on ndenge balingi mais le petit peuple to leite to mérite est-ce que bilan ko bisanga ini mais ba tondi na zando ebele ba mbouteillage papa tobika ka na ba diaspora nzambe apambola ba diaspora l'état azali démissionnaire même ngai oyo est-ce qu'on dit malelo pona Noël maman na ngai frère pona ngatinda ngai loka kolia yo mukolo boy mais oui c'est ça papa na ngai bazali mokolo sala te batindela ngai baloso banini mais ce sont mes parents ngala loboka bana ngai bakoli bana ngai basi bakoli nazo bokola bango na meiko bana bango na bibana Noël ya bana siko boko mikolo bonane batelemeli ngai tokolo pona il faut tolonga na ndako na yo ndo tike pesa sombo dès to ndako na to na droit c'est les droits moi na même akomi mokolo ndenge ni mama Mobutu banako mema Mobutu wao mais Mobutu président Mobutu président oyoki donc Noël na couvre-feu na Noël bato balete souffrance ndenge gouverner se prévoir même ngai na kobanga président so souhaiter biso Joyeux Noël yango apesi gouvernement na ye epesi peuple ni mais bakiti yimo biloko bakiti mo ba douane yo oza moluba pe na mona position na non yo non na ebibino eza na makila te balisi me ko na makila te batu bala non yo nga na ebi yo Steve comme na kambanga no toujours comme non yo data tukabishi na tatukabishi na longwe na komi ngefa na songe mais oui yo kuto welela munyera o cha munyera wapi ozongeli ke na kino munyera mikolo pona ezo tambola te ça dit quoi gouverner c'est prévoir ça dit quoi au moins les soucis na ngai je ne suis pas contre Tshisekedi je ne suis pas contre son gouvernement naza contre ba système au moins ninga na moto na yebani na kozanga $200-300 te bakotina bato ya poto mama akotina papa akotina ozomona et les autres na mimona ngai moso na mimona na égoïste mais na mona ba pauvre oya c'est les mao ba pauvre ya kaluka les pauvres moi aussi je suis pauvre parce que je n'ai pas l'argent mais on a moins chance ba moyen le quoi ba diaspora misa to sala ka oyo ba pesa ka biso mo eloko mukemo et les autres au vandi na TV Joyeux Noël le pesi batelo ko eloko ni osali po pepe ata Joyeux Noël ta nouvelle lango papa zongi sana no couvre fête na 23h bato ba respirer ba mama oya kaluka ba misu ba utaka kinga sana suka ba malu bateka ka ba luka ta mo eloko ko lesa bana le pays souffre monsieur crise politique et même le pays na effondrement total babomi libala FCC cash mais bino bomo nonga eloti libala sale eloko te ba ministre bando bloqué FCC mais ministre a bloqué parce que le garant de la nation c'est chef de l'état c'est lui le garant de l'institution et le garant de la nation c'est lui commandant suprême c'est lui
ezolakisa ete pasi ya na mboka papa biso tindaki bango libala wana te bayebaki badio basalaki. Ça n'a rien à voir avec la population. Aujourd'hui, peuple eza kosouffrir. Est-ce que M. Steve tokokoyaka mpona bacomédien? Mama Oliva memi bango bakende na Kivu aya mpasi bango biloko kaka bazongi mama Nyarogabu Nyakero mama Nyakero bolimbisa ngai pardon bino luka bato na makambo mama Denise nalobaka kaka bolukini makambo mosala bino ngai mpe naza mongala bakomona banyakero bo nayebi mpenza te namekaka koloba ote nalobi mabe te bolimbisa ngai komona moto tokochange te kaka bacomédien wana ekamwisi ngai Steve bacomédien bakotonda ebele na Congo baza ba leader d'opinion. Quel leader d'opinion? Yo leader d'opinion te yo amuke yo za muke ozali éducateur de masse monsieur non ozali éducateur de masse okokana bacomédien te ale mama Denis abengi bango bayosu bangombe na bantaba na bali. Est-ce que comment le est-ce que au pesi ba soda combien? C'est que biso peto comme ça théâtre. Au pesi ba fonctionner combien pour ba sepela? Combien? Toujours des comédiens. Est-ce que les comédiens, dans beaucoup de Congo, va porter Congo na nini? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le Congo? Messieurs, maman Pekisingai, papa tika koloba, makasi. Que puissance on loba eleki ya licence fo loba. Suisse. Papa tika koloba, maman tala ko koloba kana maman na. Maman Doxy. Nga habite maman na koloba. Qu'est-ce que les comédiens bazwa avantage na ba ministre na ba député na ba bourgmestre ndenge moko pona nini ezomona ke bazosala bango lipate bango ndi basala propagande yo sala propagande te mais c'est propagande bakosala non comédien osala nini ekosala nini force ya liloba elekiko ya lisasi eleki comédie peuple congolais sina molima ngoto bobo te azali éveillé monsieur 2023 tokata makambo 2023 tokata makambo mais est-ce union sacrée déjà touti au mona lobby awa fachi ya Mbagi Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ba définir déjà moni ke eloko ngoko mozo forme quand même epesi mo espoir que 2021 gouvernement union sacrée kobima nango. Messieurs, c'est gouverner c'est prévoir. Moi je paie ba lieutenant Kabila lobby le ba comme ba lieutenant Tshisekedi nga banda likambo yo tanga zwaki pouvoir na ebandi mais makambo to ezate akina majorité te même akina majorité te arrive au dessus du parlement parce que PC propose ya ngona ba député babangi babangi ba na chômage ba Daniel Safa akozonga ka chômage mbongo ya mbongo moyeki Daniel Safa ça mais tout ça pas comme solo parce que bazo yo kisa tala ba député wana mona bangunza kingunza kia yo kana ibisa to kumisa biloko pampamba ngunza la kinzambe qui a comme ça bien musu on est au bato musulu pemba place ezate botsaka bato musulu pemba place ezate ozo kingunza nzambe kimbango anzambe azali mosali ya nzambe ne pa nzambe ozoka ona ba grimace ya potopoto mwana azomela eza na eloko te oyoki toyebi bango toyebi misala na 2023 bazongi chômage 2023 bakozonga na chômage il sera sévèrement sanctionné par la population congolaise parce que au moni mboa alakisi bizaleli na ye non ya fandi vocal afandi moi sengaki moto akatisa ebale yebisa yo mboa sengaki moto akatisa ebale bakoma zela nana bino bato mandefu mosala na bino tikanga na loba ok siko mboa amoni moya akatisa ebale te bamngando azali mais moto ana bwato akotia na bwato ezali sese munene lokola lisese ya Congo sikoyo ntango moto azwi mbwa na bolingo na esengo parce que abanaka na mbwa esika moko mbwa akoma kaka na bakoma na ngambo mbwa moto liboso ya kogana mbwa alakisi ezaleli na ozoyoka eloko ezoleka na Congo yango wana mbwa alakisi bizaleli na ye nous savons Lobi Bemba azalaki vice-ministre vice-président ya République Ecofil Katumbi gouverneur le plus puissant et puis asimbaki province moko oyo le plus riche na kati ya Congo Lobi babende na Kabila
kaka bato wana baye pa Tshisekedi ye Tshisekedi akoshende bato mosusu te non bayebi Kabila na eloko esu te Kabila mata kende peuple nde mokonzi Kabila mata kende peuple nde mokonzi échec wana Tshisekedi akozwa yango parce que aponi bajoueur ya bien kobeta na bango te tala moto kwa bati moto ya kwesi parlement ya mabunda parce que azali badepute na ebele président azobwakisa ye azondima na twitter au porte-parole bati abandi kosala mécontentement na ye eza mpe lokuta mponga mpe na bazin pembe alobi bati alobi na eloko te ye aza nanu jusque là na union sacrée mpo bayebi oyo basololaki na faci sikoyo bayebi eloko te bango tu poste ya premier ministre ya lingane ministère ya travail bazoluka kaka poste ya premier ministre ya ozwani ministère ya travail pourquoi kaka bango bato mosusu Steve mais bana na badepute na bango ebele yo mpe so okomisi ata mwa 8 député nao ozwa mpe kaka fonction ti mboka ekotambola ndenge bozotambusa mboka te ekosimba te omondo abo na 2023 postulé nakopostulé te je reste le pasteur je reste le bango mpe bandozalaka bango ozomona parce que kaka bameme bato wana bozotiaka mboka na kao ntango ni kongo ekosepela ntango nini kongo ekosepelaka ata miniti moko ndeko na ngai oyo papa lelo bamvula ezobeta bandako ezobukana bato bazokufa bazoloba yango te babi union sacrée eza solution nzala ozala lisu bon merci beaucoup classe ekomi ofele Tshisekedi le père basalaki union sacrée na ntango ya Mobutu c'est lui le premier ministre union sacrée wana esala combien de jours ye premier ministre koto birindo ape premier ministre koto non mopotu ntango après 9 jours esimbi te balongoli ye birindo abimika premier ministre idps bameme scénario ekosalema oyebi Congo Brazzaville na Congo Kinshasa eloko bo ezalaki petit frère na grand frère Ngalema na Congo et Makoko na Brazzaville bazalaki baleki mibale mpe bazalaki esika moko mboka ezalaki bo ntango bayokanaki te basalaki nini bakabwanaki Ngalema akiti na Congo Zaire roi Makokoko akiti na Congo oyo mosusu atikali na nini na Brazzaville ça montre quoi makambo tu elekaka na Brazzaville yango nde esalaka na Congo makambo te esalaka na Kinshasa yango nde elekaka na nazoloba nini ezali bameme politike oyo babemba oyo ba Moïse Katumbi oyo bayaki na bango bazalaki epai ya Kabila te babimisaki Congo na pasi te mpo na nini babimisaki Congo na pasi te mpo na nini non pendant 18 ans de pouvoir bazalaki wana Congo elongwani na pasi ekolongwani na pasi na 2 ans to 3 ans 2 ans etikali oyo ya solo ti kwasa est-ce que yo mona maki élection ezala na 2023 mais élection ezala na 2023 parce que bakorespecte constitution oseni non kutu basala babiro eza te nalobi bakoprolonge yango te so baprolonge yango wana déjà nini bafoué constitution c'est là où guerre ekobima parce que bato mosusu bazotila mobulu wana et puis Tshisekedi moko alobaki na 2023 akoorganize élection Tshisekedi pa ba ifo baki recensement ekosala ba 3 ans 4 ans le recensement na mboka oyo Congo ezali glissement ça ne peut pas faire 3 ans recensement na mboka 90 millions d'habitants il faut ça 10 ans il faut ça 10 ans okozala recensement kaka na 10 ans pourquoi ntango abandaki manda na ye na une année asali recensement te mpo nani mambo osala ezalaki no ebele makambo osala basali loba nakomi moto afaci loba oza pire mpenza moto idepesi tolongwa mais ozotuna ngai makambo idepesi moi ngai azalaka talaku te oloba nini qu'est-ce basali nini na 3 ans yebisanga eloko nini basali soit de moto esilaka te na 3 ans nazoyebisa yo nalobi babobala bainauguration nyonso 5 pamba bon ekotikala sikoyo bainauguration jeudi 5 esila bon na 2020 kamere eza libre omoni kamere na ye na mwasi na mine bapesa ye anuel te a bonne santé asimi mwasi nini na mokato bazoyimbelaka mokonzi ya mapinga kamere eza mokonzi ya mapinga mokolo moi j'ai suivi nalandi tala botika biloko mosusu bosalaka wana mokonzi ya mapinga il n'est pas en prison na ndako ne ya luxueuse na ville ya Kinshasa awa na ville nde oyo kamera na prison te monsieur loba pesa biloko kamera n'est pas en prison na yebite bakosi kamera kei Afrique du Sud kamera bikaka ala kamera maladi te namoni kamera na mwasi na midi bapesa bango joyeux Noël yoki nosani natalaki yango na bilili nakosala te et c'est grave ya kiti mwana moko memi moto malade akomema mwana wana ubi akobamba na akwei na ye mwana kilo wana ozomona akotokoya wana
bazobenga mokonzi mapinga mboka na confusion totale lelo oyo lobi 2020 Kamere il a volé 57 millions de dollars sans des preuves français na bino boma mboka toleka tokei 393 millions de dollars portés disparus et kei wapi parlement ezoloba te eloko moko te mais c'est zelo kana biso ba réflexion vanda kimia ndeko Kamere bazou une infraction jusqu'alors il est toujours directeur du cabinet du chef de l'État il touche son salaire complet au moins na mboka nini oyo mbongo na passe Kamere tali bu munenge vimbi talambanga munene santé bonne vie mais moto a détourné l'argent public de l'État. Na droit principe il y a présomption d'innocence. Le roi n'a pas condamné définitivement que le bâtiment. Yo habité Kamere tala Serge petit. Je me suis sur la caméra to. Ngala ko sa bet na ko betonner ma confiance. Ko sa biloko ndenge wate. Moi je suis avec la population. Yebi ngai. Nga jidoka. Na ko buka jidoka nani. Jidoka na pa nanga. Non ba mbona c'est. Le prophète. Kende pas Kamere, kende kune pas Kabila. Kabila beta yo penza. Kende pas Kabila, Kabila beta Kabila. Yo banga Kabila. Kabila pas mon conseil, mon conseil. Eh, voilà boxer. Yo banga Kabila. Abeta ne bazaka, abeta ne mo Dieu. Yo banga Kabila. Tokei monsieur. Kamere wana même chose. Alors toucher mbongo na ya directeur cabinet. Monsieur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Steve, bazokisa yo bapanza munoko ozwa bapota na makambo lelo ya démocratie. C'est ozwa ngo? Okondimela bango te parce que nga témoin na yo. Babotolo ba caméra. Hein? Bazokisa tala parce que tiaka ba cicatrice. Elongi nyonso bapota na bambeli na bakani. Batakondimela bango bango. Donc comme l'état de droit. Na ko ebisa yo 2020 base militaire rwandaise ezo sala ni c'est 60 km dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui va se faire et parlez-moi à Molière. Pourquoi interpeller le gouvernement, ministre de la Justice, paix présence de la République? Ministre de la Justice a raté. Non, même à ça, même présence de la République, même le gouvernement, premier ministre, même ministre de la Défense. Du camp de défense. Pourquoi base rwandaise et quand on va dans 60 km dans Goma, mission de Bangazani, caméra wela qui na Kabila moi. Barwandais bakotaki sans parlement eba Kamila tala ata Kamila ngamo parlement muibi na ye mais makamso ça qui bien ozoma ya confier na Kabila ngwa mais lelo ba député oyo ba molia ba donner ça ba kolonga bilamba mais c'est monsieur ngola botuna base rwandaise ekoki kozala na 60 km na Goma mpona nani permettre bango ba compte na territoire national. Nana permettre bango ba violer territoire. Coup constitutionnel ezali wapi? Lala ba coup constitutionnel Afrique ezala pona moto za na pouvoir. Ezala kate. Alors sur le article 220 de constitution, coup constitutionnel ezali indépendant. Na comme article 151 constitution, même président, même premier ministre, ministre de la justice et de la défense bazali aucune injonction sur le pouvoir judiciaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant, monsieur? Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? Les gens qui meurent chaque jour, monsieur. Au début de Noël, hein? Komingo, Barebel, Bakoti, ils ont saccagé plus de 85 personnes. Les Congolais qui meurent. Tout le monde qui est aux États-Unis noirs, mon Kakoufi. Attends, message de condoléances à la TVRV. Nous sommes abandonnés notre propre sang. Hein, papa? Donc, Mbok papa na maman. Mbok papa na maman. La population est en Kanda, bakangito 5. Bakati bango bilamba pomona ki fumangani bango tout libanda na ba réseaux sociaux bango ya biso bango wana siko bazo condamner nde armée au peuple ko sala yango te mais oyo ba bomi batu le peuple se libère eux-mêmes mboka libérer le peuple te hein tala olobi solo sans même ko souhaiter mes condoléances est-ce que le pays gouverner moto na mutaka na pays oyo pona ko luka par na ye ba bemba ba yesu na ba Moïse ba bango ba lemba pouvoir te hein. Donc, monsieur, je ne peux pas le faire. Ngaso na tchei na kozwa parce que na kotika la bongo na ko changer te. Alors kozwa yangai
2 jours bakobomanga parce que ngai na président assemblée to ya président sénat ekobabenda bika soki alobi nga soki asimbi nga nakosimba ye nakosimba ye parce que nakobundela peuple degré te nakobundela peuple diplomatie ezalaka te parce que ntango peuple ezokwena ezokita ezokufa il faut botelema mpo bozala makasi gabi nani moki azola mboka moko mais nazali na ye ndenge moko te non il faut dire la vérité nakotika yo te nakotika yo te otianga mosabi nakotia yo mais dojo mpe bokomona mpe makambo parce qu'on va défendre la république démocratique ntango nazomona biloko ndenge wana so pays ça montre quoi le pays n'est pas gouverné monsieur le pays n'est pas gouverné est-ce que on nomme informateur quand pour identifier majorité bon qu'on nomme informateur ce n'est pas le problème. Avant qu'on nomme informateur, il faut que le gouvernement soit démissionnaire. Il y a le Kamba démissionnaire. Est-ce que jusqu'à alors, ça a démissionné de la RTC? Aboyi. Donc il y a piège. C'est un piège, tu sais qu'elle dit à Colombo par force. Pas renommer informateur par force. Et là, automatiquement, il a violé la constitution et c'est que FCC Zozilango. Il y a une session extraordinaire pour la session, on a peut-être que ça est une motion. Monsieur Baloba, Bangelanke, Manke, Mangeletaf. Chasseur la Kena Zamb. Et comme il n'a pas. Pourtant, on n'a pas de misopo. Il n'a pas de mungu. C'est quoi, chasseur a une ça taille sur une bête, Makako. Dans la zone, la bête, Makako, Makako peut préparer. Nzete. La bête, Makako sauter. Mais ça, c'est qui pour la linza. C'est ça le problème. Et là, on va aller à ça. Et Québécois, bon, là-bas. Ba négocier kaka na Yalukamba a démissionné la voie normale légale au conseil PS mais par force wana zoloba pa ba déjà nini kuna na kata député na bango députation na bango et comme déjà corruption sikoyo soki bi ba FCC ba ba millions ba molia ba linga mbongo to pesa no 50,000 to 40,000 Yalukamba tikala sikoyo bokosani o mona ke fachaka na azaka na clé na maboko ba saka toujours plan B. C'est là où on va lukana. Tant que benemi ba lukanaka, ba lukanaka nini? Moi porte d'entrée za nini pour monter ça nini epela. Parce que le peuple a souffert kaka. Tango balobi na lukamba bandaka la démission était pour ani. Kabila le ba démissionner était. Le quoi mabunda kwe. Alexis Tamwe Matikali. Ale na lukamba ba lukesika ba kosa makamba. Il faut que pays au total nango Kinshasa y a une sécurité totale. Hein? Et sécurité zali total pour bateau bakenda ki bateau ya Kabila bali kotika mboka te. Hein? Bali tuko piéger mboka. Tana bango esili, tango ekei, botika peta moninga mususu, ameka na 2 ans na ye, toyebi pe na 2023 arozwa na été. Oh, tiko prophétiser boyeko, azwa tende nini constitution non. Si c'est que derrière qui seulement, ya opesa pas. Papa, oyebi Israël tango balongwaki na Égypte. Moïse azaki leader. Moïse amemaki bango ti na porte ya Cana, Moïse asuki wana. Moto akotisaki Israël na kati ya Cana c'était Josué na Caleb. Monsieur Tshisekedi ende to beta Kabila na bato na ba Rwandais ba paye bazo soute ngo pour mona mboka. Même Tshisekedi sur la 15, mais c'est les Congolais qui vont passer. Parce que Tshisekedi a eu bangoni. Deux tours élection. Na deux tours élection ka pisina ozala penda Rwanda okolekate. Deux tours élection. Oh, bah, tu as bien dit, c'est ma coalition. Papa, Ozala. Ozomana, monsieur Tshisekedi. Vous savez, débat contradictoire. Vous savez, débat contradictoire, bah, Kabino. Maël, n'a pas Kabino. Hein? Est-ce que Tshisekedi a piégé Bangoan? Tshisekedi a fait mon sang. Oh, il y a une mission dans la Tini Yangoan. Pas dans le conseil que tu as 2 mandats pour vous souhaiter. Yo, vous allez voir pasteur Roland Dalo, bataille des pèses. Mais Dalo, c'est la vérité. Dalo, combattant ça. Combattant au sein, pas mettre Kabila. On a parlement debout. Bakende kuna pa Kabila balobanga boni. Tokolanya na kinga kati bolanda azakuna. Mama Oliva ya azakuna. Bamura bazakuna, bambwa bazakuna. Mama Oliva kimete. Mama Oliva za. Mais c'est ngozaki ke Kabila ke kibati. Yango tolobi boy. Bino ba journaliste. Botika bon mensonge. Ba journaliste to bato ba sa ba émission internet. Ba émission internet ko. Po bato ba sa émission. Mais ya kanyoso na ebi ba ya kanyoso ba fingsa ba ya kanyoso ya kamoka fingsa ba ya kanyoso. Bangala nyonso ba fingsa bangala nyonso ndumba. Est-ce que moi nyonso ndumba? Hein? Eza ba ndumba botami na njolo kana makila? Hein? Lele ba ba soyi ba ndumba te ba soyi ba ko ba ndumba. O chibaou ba jano ya baluba o ba buaka ba chibaou na bango wana. Hein?
babwaka baciba oyo na bango na bazonga na makembese na bango. Ça montre quoi? Ça dit quoi? Le monde évolue. Tokotia bino nyonso liboke moko. Hein? Ça dit quoi? Ça dit quoi? La fausse information. Ba fausse information. Nalandi journaliste moko to chroniqueur. To chroniqueuse. To konifati. To ba konifati pi bazali. Ba chroniqueur bazali na ba choko ba Tatiana Osango. Motetela oyo aliaka loso pe na. Yes quoi zana? Journaliste ya solo ba Steve Kambanga. Tala yo ngaba kumisa tazo beta mata. Ngai ngaba kumisa ngake. Oto benga nga. Alongwa yo. Ali ngaba kumisa. Nati ba Steve oyo. Ah, Steve licencié mobimbozo mona na musala de journaliste. Asabe droit constitutionnel. Hein? Ozo mona te bazali na bailema na ba journaliste ba konifwati. Ngai na landi aw. Kabila kimi akai kiba. Mosoyawa nazoyebisa bino Kabila aza na Corée epaka ndekone wana oyo ya Yong Pyong oyo apesi ye bamisila okwesa bavyango ye wana molukaka esila kala yazaka na molukaka azo confirme awa ça dit quoi internet ekoti na lokuta mais Kabila bomonaki na kolosité bomonaki Kabila na Lubumbashi plein kake bomonaki yango te toyiba to bayambi Kabila to bato bakufa to ba toyebi yango te Kibata pepe. bomoni yango te bomonaki base militaire ya Kabila avec ba soki pena gouvernement ezali en pouvoir ancien président batikaka na 5 policiers bakengela ye ozopesa moto 250 2,500,000. Non, 250 000 militaires. Hein? Mais base bango na te. Et puis ba militaire banani. Bon, ba dit ba formation na bango. Ouais, ça là qui na. Hein? Président Tshisekedi. Mais ba mura oyo bazo kengela RTNC oyo. Et ba souda Kabila. Et ko chende bango chete ba permité. Hein? Obenga ngape na constitution na bino tena makambo na bino. Mwana peso mayele ezate. Abengo ndeni bino ba pasteur bwana bino pe malonga te ba obengo pe boke kuna bandi. Obenga moto malonga te. Bino ba pasteur so boke kuna boye. Ezali na ba pasteur. Bokoti na bino na cop. Ezali na ba pasteur otiki na sisa maloba na ngai te. Ezali na ba pasteur na ba pasteur. Ezali na ba prophète na ba prophète monsieur. Kotia biso tuna lisanga moko te. Yo kasi obenga ngala ba corruption te. Toi tu crois ça? Oyitina na boya. Est-ce que Nambogo pasteur sérieux azala? Hein? Ozo zwangai mo ebele na sisana mutuna ya liboso pe na kota parce que botizo mbouiller peuple na sikoyo vanda kimia na ko répondre yo eloko moko yami bale oh maman Olive alandi Kabila na kiba kaka bino ba konifati na sisa kite et puis boso assurer peuple ba konifati na ba konifo fumangani Ozo sirek ba ya maman Olive azu biloko bakangi mindoki et kuna tous ce sont les mensonges messieurs bo pesa ka information sûre et bo tumate peuple congolais te omoni maman Olive a utile ba comédien oti qui voit quitter au aéroport Njili azongi na kinga kati te ça dit quoi les mensonges mboka tambo na lokuta te messieurs soki mboko ezo tambo na lokuta Steve yo pesa ka biloko ya solo biloko ya vérité pe bato balandaka tout est un mensonge ça dit quoi nyonso poto na poto bato pe poto lokuta baso komela bino awa biso te tolandaka makambo nyonso non le monde est organisé au moins le téléphone oka be information na poto biso pe tozwaka awa moza kosa bino te c'est la même chose monde ezali sika nini organisé hein technologie réforme la technologie et ça mina monde mobimba eza bino l'équipe sur l'information parce que giga za besoin $5 comme si 1000 francs 1500 motacha 1500 pata mokili mobimba ça dit quoi to le bakamaka solo Kabila azali na République démocratique du Congo azali siko na Lubumbashi na Kolezi pe apromata osala tournée à 26 provinces nyonso na bisi Kabila ko meka chama ko mbandaka te sala nyonso me mbandaka ko makuna te parce que sans chantier na yo mbandaka bénéfice loko mote pardon Kabila mboka na yo tamba lokolo lingi hein me ko chama ko mbandaka te tribalisme te masala mbandaka ni asala na mbandaka nini hein na bandundu pesa na bandundu nini asala na bandundu loko te asala na mbandaka loko te
alongwa na bandundu alongwa mpe na équateur ya misato mpona kosukisa monsieur Serge Steve Kambanga mosa internet lokute kote ebele faut dire la vérité nazoyi biso opinion nationale mpe internationale te mama Olive akimi te mama Olive azali bel et bien na république ya sele capitale Kingakati Kabila akimi te azali mobimba awa parce qu'il n'est pas poursuivi par justice nationale ou internationale azali mabele ya mboka na biso akimi azali te voilà. Alors na motuna Steve alobi est-ce que na Congo ba vrai pasteur bazali je dis bien oui bazali na on peut so 4 pasteurs oyo bazali na kati ya ville ya pena ba prophète na ba pasteur lokola papa Kelani Pata c'est le père de l'église de réveil papa Kelani wa baltanga kombo na yede pourquoi bo tout babimi ba koti na pelengendu na poloso na magie na lokuta quand on parle de papa Kelani Pata on parle de Adina Bala on parle de Vernon les bango 3 ba père l'église de réveil ni balé ba kufi c'est l'eau qui reste on parle plus de lui tolongwa na descente na bango c'est papa Barouti oyatikali pasteur exemplaire Barouti Kasongo na kati ya vie ya République démocratique du Congo pe na kati Afrique quand on parle de Barouti tout le monde a image il y a un vrai pasteur ce que tout le monde a Barouti rotala papa ko la ba par exemple Sita Lwemba papa quoi Sita Lwemba ce sont aussi les bons pasteurs et les bons aussi prophètes quand on kolonga Sita Lwemba to rotala ko la révérend oyo mokonzi ya église protestante Bokundu c'est un bon pasteur protestant on a bien depuis le salam bandaka te combien c'est un bon mais koloba été ce qui est en Afrique to mona lokola na Angola apôtre Elias Pedro azoko père église de réveil na kati Angola un bon prophète un bon pasteur to kena Brazzaville to kuta lokola apôtre Kevin oza na kati ya wenze ce sont des bons c'est bon otangi ba kombo ebele mais bayamba kipe mosali ya nzambe moko mikolo eleki awa komba benga nani évangéliste international Denis Lesi azali évangéliste international Denis azali prophète soit disons prophète alobi ke na Congo awa mosali ya nzambe ya Syria ta moko azali sute donc bino nyonso nde boa na société monsieur soki na vérité te père de mensonge c'est le diable Jean 8 44 quand quelqu'un parle de mensonge la Bible me permet c'est notre compte de condamner les actes je prends Ephésiens 5 verset 11 condamner tous les œuvres faites de démons ce qui ont lobby mosala nzambe moko azali ate pourquoi basambela na pona pourquoi les gens bazokota na l'église pona ni bofana na biso bandako oyebi bato wana bazolembisa bato kondima que dit la Bible Matthieu 23 verset 3 faites donc observer tout ce que vous disent n'agissez pas selon les œuvres car ils parlent ils ne réalisent pas la Bible me dit après ce 3 verset 15 Nzambe asanza bango kotia potopoto mo pour toute l'église ya Nzambe te est-ce que Denis les seront comparés na papa Kelani Denis les seront comparés na papa Barouti faut dire la vérité est-ce que Denis les tu faut dire la vérité na papa Sita Lwemba ya solo amoni bango nyonso ata mutu mo azati yokangai bazoluka ba base na bango soki Nzambe asandi bato est-ce que 144 000 membres baguma mezo abale te bazali jeune pasteur prophète bazobima ebele bayebani te ya akote mpa na bango omona escroquerie na bango elembisi kondima ya bato tika na loba escroquerie na bango bocroire bango te oyo bato bazokodefendre Christianité moi John Ngefa la mort de Jésus yo bomobola na nkolo pas de corruption naza na Nzambe longo je suis le seul avec pasteur Bobo Atunga on a ça débat na ba musulman 3 ans et demi kana qui nezali ce qui faisait ba clients sont mis to suki a de poisson 3 ans kutina ça débat na bango te kutina ça kinde azwaki livre papier ba musulman akata kinga akata
tobeta na baimami dokodoko bibotu na banzete na kata na Canal King na CCTV tokende à quai de poisson pour défendre l'évangile Denis le sasala yango te ta okoka te parce que les musulmans batangaka biblia koleka ba chrétien bayebi baimami na bayebi bible koleka ba chrétien personne. Je suis seul avec pasteur Bobo. Na kopesa yo journal moko komama yoti na Arabie Saoudite. Tobima 2 en Afrique centrale. Moi avec pasteur Bobo comme les grands défenseurs il y a que ça. OK? Mais koloba biloko ndengo o saka débat tala côté ya on dit ma tuna ba question te. Ah papa, oti amara mabe amen amen. Mais ça la débat sikoyo na ba journaliste intellectuel ba tunu ba so niveau na yo. Koloba pasteur moko azali na Congo wate mais c'est fausseté yende aza mabe Zambia sanja bango ala ba groupe ya yemu kuna ba groupe bangalasi atanga ba groupe ya ba Marcelo bango tout mon peuple en Zambia sanji bango tout na ba katia na ba boxer mais nzema to bisa mon choisika bazali lokola pasteur nga fiso baziri c'est un bon pasteur hein pasteur s'il est un bon pasteur Moluba comme on est petit wa Moluba c'est qui là Mwanza. Hein, bazali. Bon, comparément pasteur Mwanza, pasteur Denis Les. Ba ono ba ibanité. Koyeba ne lobi le côté, soko yeba na bakisi. Soko yeba na muibi, oyeba na escroquerie. Oyeba ni. Denis pas démarrer. Soit oyitango la émission répondre. Comme on a la mort de Jésus na ba masasi etondi, ba bombe oyo na ko bomba de pa mboke ziki. Parce que naïbi bango yonso. Ya bibi yonso bolia mbongo Kabila. Ngai na lia mbongo Kabila, c'est eux qui ont mangé l'argent de Kabila avec les mukuna tout, c'est pas moi. Donc on a une vérité. OK? Mais elle a touché et ça dit qu'on lembisa bandimina ba Christ. OK. Hein? Ba lembisa ba Christ sauté. Et puis il y a juger mon côté. Qu'est-ce dit la Bible à Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16? Nous tous nous devons passer dans le tribunal de Dieu. Dans le Bible Romains 14 verset 4 qui a tué de juger mon serviteur. Il y a comme juger ba. Bon ce qui montamala mazate. Pasteur Abraham Mazate Jérémie lui-même. Il y a mon personne à fausseté. Aso na forcément bima na église wana de nous babi mana bito babi ma église a Denis babi yandi mina kata télévision que pasteur moko yo bato basanda bango mokane asuka papa apocalypse na lundi sabandimi ba discutera bato ba faible na foi te. J'aime bien quand tu fais ça parce que bandimi bako bunga te bandimi bako bunga te bango nde batengama batengama babeba bakene na mopotu batika kotia mo potu na bato nyonso. Que dit la Bible? Ecclésiaste Apocalypse chapitre 3 verset 15. Boyoka 144 000 membres o bazingi na liboso banganga ezate bazali edingo abimisaki bango awo kofi aloba na bango awo bayibi bameso bakotaka mais ce n'est pas tout le monde ezali moto nyonso te. Je défends la doctrine christianisme na ko défendre l'individualité. Que dit la Bible? Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillon. Ni bouillon ni froid. Ainsi parce que tu n'es pas tiède, que tu n'es pas froide, ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Nzambe asandi bango n'Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Nzambe asili ko sanza bango, lokola Nzambe asandi bango. Apesi bango mayele epai ya satana yango bayei pona ba bouleverser peuple ya Nzambe et Nzambe akoki kondima makambo wana ata mokolo moko te. Pona kosukisa verset biblique ezali na kati na mokanda na Romains 14 tala mosala Nzambe osapi na bémission chrétienne ata verset biblique. Siko mosala bobinga ngo yani? Ya loba ne vérité. Vérité, il faut tambola conformément dans notre conscience. Romains chapitre 14. Tika ombuye ngai monsieur. Ozoka vérité alobaka nini? Combien de versets bibliques apesa kana bato ba? Aloba nde bolia mbonga kadi. Hein? Vérité ne yango. Yana lia to kutete ba lia bato na bango, mbiso to liete. Hein? Verset Romains 14 verset 1. Qu'est dit la Bible? Fais accueillir ceux qui sont faibles à la foi. Denis les sakoki yambande bo balembi na ba escroquerie ba pasteur. Mais ne discutez pas les opinions. Tant que vous discutez, vous vous défendre les doctrines. Vous avez panza doctrine ensemble pour ma belle obino bosalaka. Aucun péché ne restera impuni. Ba blanc fraga Saint-Esprit. Rôle nabino.
oyo bozodétruire église ya nzambe. Je vous dis en tant que prophète de l'internet, Romains 6, 23, les salles du péché, c'est la mort. Voilà. Nzambe akosukisa bino wana. Parce que opesi nzambe lokumu te. Oyi kodétruire bapate ya nzambe. Papa natanga Jérémie 23 verset 1 à 4. Toyoka bana na nzambe, tokota na mokanda na nzambe, toboyi bato oyo basosala bino ba émission sa ba verset biblique. Oh nzambe a bénir pasteur évangéliste Roger Baka. Hein? Pasteur Roger Baka. Roger Baka pas motema mabe obi atanga ta komona ngai te. Aza motema mabe makasi. Jérémie 23. Merci beaucoup. Chapitre 1 à 3. Qu'est dit la parole de Dieu? Malheur aux bergers qui dispersent mes troupeaux. Malheur à vous. J'adresse aux faux pasteurs, aux faux prophètes, aux faux apôtres qui dispersent les troupeaux de l'internet. Qu'est dit la Bible? C'est pourquoi ainsi parle l'internet. Tous ces bergers qui ne pèsent pas mon peuple. Vous quittez ça. Ata yiki kezali rôle ya mosali na nzambe kitisa bato mitema mais ozokisa bango te à cause na moyibi escroquerie makembe se njobi na bino to yebi na bizaleli na bino. Et que dit la Bible? Sur mon peuple, vous avez dispersé mon peuple, vous avez les chassés. Oh, bimisi bango na l'église pour la cause de makambo na bino. Vous m'avez pas pris en soin. Voici, je châtirai à cause de vous, méchanceté, de vos actions, dit l'Éternel. Nakobeta bino. C'est là où je termine. Voilà conclusion. Nakobeta bino. Motonyoso ma faux pasteur. Pas faux prophète. Oh, besoin de la télévision. Pendant qu'on l'embissa, bampate dans Nzambe bazoki. Ainsi dit l'Éternel. Dieu va vous frapper. Voilà. Et frapper en Nzambe, c'est Romains 6, 23. Le salut péché, c'est la mort. Merci. C'est là où je termine. Merci, c'était le prophète John Gefa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, comprendre, c'est un invité que j'aime bien, même dans l'ambiance, même quand on s'échange le roi Toyo Kanatewana, ils ont un souci à Congo. Souci à Congo. Donc, il est là. Il est vraiment dans la prière. Il a dérangé le peuple, le peuple congolais. Voilà, il faut comprendre l'ambiance na biso ya plateau oyo ezaka juste poto bimisa o azana ngona kati. En fait, ngefa to mina suka ya émission na bigo aussi si on mana kanda pour moni ba déranger évangile moi. Teto suki sa. Bamba tala. On a enseigné maîtrise. On moni biloko wana. Frère ngai na Nzambe. Hein? Tala. Nazali na cardiaque munene moteme poli. Maîtrisez-vous. Il fallait passer en opération en Afrique d'ici, parce que 27 000 euros pour changer le cœur. Ça nos témoignages. Maman et papa na famille a dit non, yo comment cité, ma soeur kufa ba osani. To meko discuter yaka na Suisse. Suisse a benga qui parce que na assurance médicale c'est 15 000 euros na ba siège mususu. Quand on commençait il y a ba démarche, ngai situation ezo beba nazo kufa nazo lamuka. Nzamba bisanga mission. Soki nazo ganga boye. Nyama so bali akate bali akamo seleketa te. Meka ko simba ngai omona. Na mission ensemble. Merci. Na kufi na lamuki mais Nzambe bisinga bina ko bigisa. Mais zwa liloba na ko tshona bungu. Défendre église ya Nzambe pe pater Nzambe. Pasteur nyoso na légalité na zalaka na ye. Maman, visa bime bimakate, Na lala na ndako. Na semmo na zo kufa batibike badra. Na moni na 3 ans bate bato misato baye. Eza témoignage na ngai tika eleka. Bayi ko perenga. Balongoli kero wana batie kero asika. Batongi babibika. Na lamuki mama na biki na mais moto azaki médecin na ngana ngaliema c'est docteur Limboli. Un grand professeur. Na yei na telemi na kei ti lelo. Yango moye Nzambe bisanga mission ya ko défendre loko oyo. Pe koyeba mokana na Nzambe na kati na mutu na ngai. O nyonso olingo kena pana ko pensa bana na Nzambe na ko zwa yo. E ko sala ngai loko te na puissance na lekio na kufa na lamuka. Hein? Na kufa na lamuka. Moto ya kufa na lamuka makamanga na tala bino boyebi yango. Yo ko ya biloko bina ya mibi ya lokuta ya papa bozo sikoka bana na Nzambe. Et puis na l'église na bato batondi pamba te parce que bazana ba magie. Bana bakisi, bakanga bandimi, na kate ba koke na bango. Bar Jésus c'est plein c'est ba bar Jésus. Mais to comme na tango ya vérité. Et kotika la vérité parce que le Nzambe to ko soutenir yango. Merci. Yango moi soko ina biloko papa na kata plateau boy.
yo ozoba biloko ndenge wana to paster nakobamba nde bible na elongi nafungai na bambi yo pene na elongi mpasi nalaki soki on ne blague pas avec Dieu oyebi nzambe aza nani nzambe aza lisoko ya koba batiaka mosapi na lisoko ya koba te otie mosapi na lisoko ya koba ekokatana nzambe akokata otia elongi na se nzambe akokata yo mpe na suki wana c'est bon namoni aza na kanda mingi apesa mbote te nakopesa mbote comment monsieur moto aza kodétruire bana na nzambe nakopesa mbote te na suki wana tokomi na suka ya émission bocomprendre que prophète ngefa sécurité parce que bible eza menacé mosala nzambe eza menacé na bato mpe bazomibenga basala ya nzambe en tout cas nous sommes obligés d'arrêter cette émission parce que les prophètes aza na kanda parce que place oyo ya bikela place oyo ya mona miracle c'est profond bango bakosa bapoliticien bazokosa baprésident dalo a dit la vérité bondimai dalo c'est bon prophète donc bo comprendre ye aza mutu amona miracle nzambe soka moni bosaka na nzambe boy akosepela te tokomi na suka ya émission merci na bino nyonso oyo bolandaki émission oyo bo comprendre que cette émission ezaki na haute tension parce que on a voulu toujours donner des grandes vérités et pour na repesa ba vérité wana azaki obligé peut-être à s'exposer ndenga komi boy c'est votre prophète vous l'appelez na ba numéro na ye ou vous nous contactez bolanda pe mission bolanda pe na chaîne na ye moko ba numéro eza wana pour comprendre que le prophète John Ngefa est ouvert à tout le monde pour la prière na bino pour la consultation ya mambo nzambe il est là toujours avec vous. Voilà bo soutenir pe église na ye parce que kuna ki ekweyaka na mvula bo soutenir yango kozala malamu mingi. Voilà, merci na bandeko tu bolandinga ngana bino tokutani mbala ya sima kana toloba peuple congolais mi bundela poso mi bundeli te muto bundela yo azate donc puissance à liloba et les qui à l'issasi. On se retrouve très prochainement, d'ici là portez-vous bien.